Kapash, Cynthia Kapash, na ye kosolola na yo na ndenge ya kindeko. Kapash, yaka tosolola. Yaka ezali likambo malamu pona yo. Awa likambo moko te ekopesa yo baner, ekobebisa yo mutu. Yaka oyoka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Kapash ndeko na biso ya mwasi. Na ye kosolola na yo na ndenge ya malamu. Ndeko na yoki ozoluka lisusu, ocha ba fi mususu, ongaje batu mususu. En tout cas, liboso oloba yo moko, mama no azali mosala nzambe. Linga pe yo salela liloba ya nkolo. Linga okanisa malamu. Bandeko basi o bayaka kosala pa na yo. Linga sikoyo ozwa bango ndenge kaka batu nyonso bazwaka ba travailler. Pe eloko liboso Kapash sala makasi okoka kozalaka na bana basi. Yo moko oyebi yango bien. Bana basi oyo baya kosala pa na yo baza ba problème te. Yo nde mutu ozali problème. En bref, faut yeba Kapash kozala na chaîne, ko travailler na YouTube et la kisite ke yo kaka nde mutu okozala leader. Et la kisite soko sali site na yo batu baye kosala bango nde mutu yo nde mutu koleka bango na succès. Bien sûr mingi balingaka kende bongo, mais musala nde mutu etindaka batu bakende na succès. Sikoyo yo lokolo za mwasi yebaka yango tia na mutu na yo, ba fi oyo zwaka lokola baleki yo na kitoko, bakozala kaka na bakode ebele koleka yo, bakozala kaka na ba proposant ebele bakoleka yo, ba oyo babando kolinga bango. Yango wana Kapash turo yo ndeko nanga, luka moyen o supporter. Yo sana posa site na yo kende bien. Tale sika kitoko obongisi. Obongisi sika moko kitoko. Na yebi rêve na yo zalaki. Ba musicien yo sotie na mir ba yaka wana. Ba yaka bango moko. Oza rêve na yo ba politicien ba yaka. Ba homme d'affaires ba yaka. Ezali bien. Mais osalaki pe rêve kitoko. Ozwi 7 filles mbala moko. Pote olakisa biso ke ba fille ya liboso balongwa oyokela bango zuwa te, ozala na likambo moko na bango te. Ozwi 7 filles. Mais 7 filles mobimba Kapash bakei kaka bongo balimwe lokola mulinga. Résultat, réponse ozopesa biso ke balingi vi ya mbangu mbangu. Balingi mbala moko lelo bakoma boy. Bango te balingi, mais bango baye kosala na Kapash TV. Alors Kapash TV ezana bato ebele batalaka. Ezana babone ebele batalaka. Alors lokola bamoni bilongi ya sika, bamoni pe basi kitoko, baza pe kotanga. En tout cas, bako intéressé mingi na bango. Siko lokola bako intéressé na bango, yo il fallait intéressé kaka na musala oya yo. D'avance bango, soki bazwi quelque chose, ba pesa kope 5%. Ba misusu bakomaka tina 10%. Mais okokaki kaka ko supporter wana. Mais Kapash yo loko zalaka na yo, yo moko yebi yango. Bandeko no ba yebi yango, ba camarade no ba yebi yango. O supportaka mwana mwasi te oya lekyo na kitoko, azala pene na yo. O supportaka jamais ozana mwana mwasi batunako ba dress na ye, mamero na ye. O supportaka jamais ozana mwana mwasi batu mususu bakumisaka ye koleka yo. Wana to yebi yango bien. Osalaka ngo kaka na ba inconnu. Osalaka ngo pe na ba camarade na yo. Voire même na famille na yo. Yo moko lobaka ke ndeko no ya mwasi Irsil alingaka ne ba media te. Alingaka ne ba monde akobima na net te.
wana yo moto olobaka ye mpe alingaka nde kobima te parce ke yo olingi ezala bongo sikoyo leki no ayebi bongo yango abimaka te nakanisa yo moko obisika ozali conscience no yebi malamu leki no mwasi Ersil ye moto atravayaka mingi na makambo nomo ya net na makambo mosusu internet na molili ye mpe moto adirijaka bagroupe WhatsApp na yo ye mpe moto abakisaka baide bele ntango bozalaka na ye donc aza motu moko ajwaka role munene na vie na yo na monde ya net elingi koloba ndeko na yo alingaka na ye net alingaka na ye kobima me problème eza wana ayebi yo yaya na ye ayebi yo oyokaka jaloux na mwana mwasi nyonso aboyi boya kokoma lokola Kayin na Abel alors yango wana ndeko na mwasi asalaka toujours net alingaka ngo te me yo moko oyebi ke alingaka ngo mpo soko alingaka ngo te ndele nga nayebi elongi na ye te nde nayebi bafoto na ye te nde nayebi mpe mongongo na ye te soki ngai papa Robo nayebi mongongo ne nayebi bafoto na ye parce ke alingaka abima yo mpo oyebi ke alingaka abima oyebi mpe bato nyonso baza na groupe no ya WhatsApp bayebi ye mpe basololaka na ye donc ntango asololaka kitoko apesaka baide ayaka koexplike makambo oyoyo elekaka na monde ya net elingi koloba aza mbiaka ya net yango yo kapasi ndeko mwasi lembisa muke lembisa tala ba Gabriel na théâtre bazo supporter bamonaka babota sika ezoya penepene na bango azo supporter avanda na bajeno baleki na kitoko azo supporter batia bawana litoi ya vanda kaka bongo me yo kapasi oza pe na elongi no ya kitoko olataka kitoko oza pe na bato oyo ajare na yo balingaka yo bayaka me yo ozotia kaka motema na baoyo wana me kapasi yo yamba mbuta likazo mbala ebele so mona mbuta likazo alauka me no me tala sikoyo motu abanda kosala mpa na yo mwana mwasi oyo babengi Rosi Guti oyo asalaki mpa na yo yo moko yebi mibali boni akwesi mbuta likaso soko aponaki akostiki ya Karine te yo moko yebi yango mpo alangwaki na mopende ya pamba ya Rosi Guti etuti ye mpe yo lingaki ayamba mbuta likazo mpo toyebaki ke azalaki juriste ya acoustique me wana problème eza te me sikoyo Rosi Guti ake wapi otie wapi inchilo loba toyebi bakode azwaki toyebi batransfert ya mbongo epesamaki toyebi mibali boni balingaki ye yango wana kapasi yo eza pasi mpo supporte bango sikoyo nayoki lisusu olingi oluka lisusu bana basi mosusu se na loba na yo kapasi oza incapable osala 3 mois à 6 mois na batravailleur ya basi eza pasi bato otangaka bana basi bakamarade na yo basere na yo bapiri yo baza bato oyo bomonanaka te mpo soki bomonanaka chaque semaine en tout cas kapasi yo kobebana kaka na bango okobebana na bango mpo kokoka te okokoka te bote na bango okokoka te makambo ebele yango wana kapasi soko olingi mbongo ozobebisa na sali na yo bainvite bayaka bosana kokipe bavie ya batravailleur na yo tika bazwa bakode ndenge bakozwa tika balinga bango ndenge bakolinga yo kaka zwa mosala na mbongo bakokotiela yo sepela mpe mpo bazopeso mwa bapourcentage na bakode oyo bazozwa kapasi ngai nazalaki na mingi te ya kosowa na yo nayebi ke na ebandeli na mal edika yo ya tro na mal edika yo na edika mal edika yo me lelo yo na 2020 nayeli yo na edikation ya kitoko napesi yango ezalaka nango mpe gratuit napesi yango bisika oza raisonne kapasi awawa moto apopoli aza te moto afingi yo aza te au contraire tolobeli yo malamu oyo toyaka mpo na koloba mabe me yango tolobi eza mpo na intérêt na yo yo moto akobénéficie ngai papa Robo te akapasi nake na mawa nake na mawa nake na mawa mpo na makambo oyo osalaka ciao
Ne ba tampo ils ont dérangé bango coach Gisnon. Ya ça à Londres. Ya si ça ba tu ba tampo. Ils ont tout lu. Ah, t'as pas. On a tapé coach Gisnon aussi ça. Ils ont tout lu. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Oza su a to bungi. Na ko bima na porte. Ko bima na porte. Te na porte te ko mbangu te. Boulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.